Shabana ye proteja kanga lokola lichome na couveuse okomisi nga lokola rescapa naufrage titanique kolinga na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alinaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesa kinga ngumi ya suwa yeteo parce que nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama. Bonjour balandini surtout ya Diamant Noir TV on a ici Bozali. Voilà tozali na Achamovoto. Ba o babenga ba koko ya Londres. Achamovoto ba koko ya Londres mais lelo tozana na Paris awa. Tosola non tosola. Bonjour. Achamovoto bakoko ya Londres. Bonjour Gisèle Diamant Noir, bonjour. Dadi Zorobil. Ton nom est Gisèle Umba Diamant Noir en tout cas. Merci de... C'était Maïnjembo, gardien du temple, bonjour. Oui, Gisèle Umba Diamant Noir, télévision Ingeta. C'était Maïbi qui est maman mboka ezotoka mais to ebite yo lokwa bakoko balobaka non bakoko balobite mais tozaka na likambo moko tozotambola na RDC. Voilà, tozali na ye moko. Waiza tobenga yoka peuple mokonzi kombo etikala mobundeli mboka. Bonjour. Bonjour, kombo etika faut bien nga peuple mokonzi parce que na ali nga nazali ba première so. Bonjour la différence. Bonjour. C'est mon monde na yokenza. C'est comme vous l'entendez, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui permet. En tant que santé Azwana elokumu nzambe wana. Bonjour Papi Volcan et Mobundeli ya mboka bonissant. Ouais, santé ça va zaka nengozo monanga. Santé zanga. Santé pendeza yoza pena. Ngai pena de santé zanga yi. Sengo penza parce que bino bo bato bo yebi pena makambo poto malamu. Mais balanja Diamant Noir bazolando lelo avant to bandano na émission na biso okoyibisa bango liloba moko bazolando na Diamant Noir TV. O ba otala okoyibisa bango. Nazane sengo ya kokutana na Gisèle Diamant Noir. To solo la na ye ba question kozala ya ye ba réponse kozala yanga voilà. Lelo toza makambo surtout mingi ya mboka na biso ezali RDC mama Congo tozomona situation ya mboka ndenge ezotambola tozaki na yo na esika moko epai ya Papicho Chamala mais tomonaki otunaki likambo ya mboka salaire ya président de la République ndenge eyebani te tomona pe ba réponse ya bandeko kasi eloko nini penza o lelo ezotungisa bino ba congolais bozana besoin boye ba salaire to boana besoin bomona changement na mboka. Ouais, merci. Question est vraiment très pertinente. Pour nanga souci nanga d'abord changement na mboka. Changement quota, nous allons si là, batuba comme bien, mutuno ça se retrouver, nous se retrouver na poto, donc base à la vie meilleure. Et puis question nanga na posaki parce que un président de la République a zappé mutuloko la biso. A zappé na droit à salaire na yi. Mais comment président Oyabiso Félix Azamuto Gane to ibani bien to solo la pimo makambo suta wazaki président de la République mais tango akomi na moni makambo belé oya solo laka ezo salamati yango e comment tiko déranger nga pour tango ya comment na pouvoir franchement nga na sepelaki la vie enfin moi na mboka azio et surtout moi na poto c'est-à-dire biso ba umela na poto to ko se retrouver toujours na biso mboka au sala ata moi investissement no ya muke ba tie au poids makambo etambole otikali na mboka mais tango mwana maya komi eza sundeng wana te on dirait bosala ne mambo ngo ngapena na sepela ka tango ya koma écoute na sala au moins 5 émissions na bakte botikaye azayuma te a bongo la mai na vino mais na moni zo salamati vous comprenez net ka on dirait kaka na mboka tozaka na deux présidents de la République na comment nzambe to mona yokana ponga na mona Kabila na mabe ya sala na 18 ans na ba tuer salama na ba mboka na biso na ba kasai par-ci par-là mais jamais il y a akangisa yete to moni tango président États-Unis à Koti makambo ya kutaki ya masana a changé mbala moko
donc alingi su koyoka kutuma na ete nga mpe nayebaka ke faci beton ntango aye wana akabila eza 10 jours toyoka mpenza ke akei me ti lelo neti kaka ke ye alobaka mwasi na ye mpe alobaka bato mpe bakoma koloba ke non nani faci beton aza ne kaka président moko en étiquette donc makambo tu kabila esalaka nga colère mpo nayebi ke kabila n'est pas congolais ntango mwana mboka akomaki place wana il fallait mpenza tosentir ke mboka ezongi na maboko na biso 582 généraux rwandais tuti il fallait mpenza tokaki bango moo bakimi bakei baza ti lelo kaka wana mayuya mpe ebakisami koleka na mboka wana. Comment président de la République, M. Félix, en tant que frère à Chamovoto, Toyebani, très bien. Yebisanga, comment il y a un salaire na oti? Obi ke likamane kamusi batu, nabiso atazaki ko yebisa bato non, aza mutu mo dynamique, makambo ekende bien, et kamusi biso ke mwana mai na biso ayebi. Mais Kabila aura 30%, il y a salaire, il y a président ou azandenge constitution et so mboka lobi ke président sortant président wakala aura 30%, il y a salaire, il y a président ou azasiko. Mais ndenge nini Félix alobaki ayebi salaire on était pas fois ça. Ka selo ko Félix abangi koloba pona likambo wana. Lokola nani Kanambe azozwa soki 680 000 donc nani dollars yesko abangi koloba parce que bakomona ke comme ebele alors que le peuple congolais va souffrir na ndenge ya muketi ti bato akomolia banyau et comme ce kalika ke bato balia na penda boye ndenge noko na ngali tolba ke bokoliana donc on dirait ça qui peut na raison ti bato bakoliana pe ozo kambu ya état de siège to moni batiaki kuna na este ya mboka na biso mais namoni bacongolais ezosala mwa nungu mpo bato baza kokufa ti lelo yo ozokanisaki état de siège wana ezali malamu bénéfique mpo na biso bacongolais non ezokache likambo na kati wana état de siège wana ezokache makambo ebele mpo moni na kolere biso bamai toalaki nango tolingai kozala te ke ata généraux moko ya Uganda aya kosola na généraux soki nga mutu akomaki mire elingaki esalama mama na mire quoi tala ngai so nakomaki chef de l'état ata député ya pambaka mpo balinga biso tovote te marke baklasse biso totanga bato barésident Congo babimisa biso neti totangaka te to bato apoto eloko te mais so bapesaki biso loi ya liboso nga na ngai natia mpenza na assemblée batiela biso mire mpenza entre biso na Rwanda, Burundi, Uganda, c'est-à-dire mais au contraire basali banzela oli ke basa basali banzela po tosala nini bato babomi au moins 12 millions de Congolais excusez-moi baosala ngo babalaba po tosala ngo nini tokoprofite nini parce que nous mundele moko ayebisanga mundele te commissaire de police à Karanga, tu es originaire de quel pays? Ouais, je suis originaire du Congo. Votre pays est vachement, regarde le mot qu'il a utilisé, vachement riche. Ça dit, vous comprenez? Mundele tozo tant ya kosolo langana ye. Tant on a vu que na sala plus de 40 ans. Ajunga pena ndekona donc to solo la auto ko solo pena ba vérité mususu o bomba maka. Vous comprenez mundele alobelanga po bindele balobaka. Et c'est ça parmi les pays les plus pauvres. Voilà. Et surtout que Admoni Kioza congolais, il a eu le temps de me parler la vérité et rien que la vérité. Alors moni Congo ya lokola nyama nzoko. Nzoko so akwa kufi. Mutu nyonso azali pembeni wana aokata ya ye musu ya omoni na Congo ba pays voisin nyonso baya ya lokola ba congolais lokola nzoko akufa mutu nyonso aokata musu na ye donc ba accord commerciaux na so tolani malamu eza nango penda na profit na biso ba congolais oyebi to ba mike koko na biso aloba na ngali kamoke
politique eza lokuta. C'est-à-dire makambo nyonso eza lokuta. Tshisekedi tant soki mpe na bula bien mais ntango akomi kuna bayebisa ete bula oyo yango eza yango te eloko bato akoloba te ngai naloba tala etambola boye etambola boye etambola boye yango moni mwame akoma coince baide na ye ekota mai ocomprendre ale oblige alanda oyo akutaki me ngai susi na ngai ezalaka mokolo nakolinga susu ndeko na ngai wana mokolo nayokaki akangisi kanambe na mwasi na ye na barwandais tuti nyonso batonda na Congo jour apendako na bana ete yaya avanda ata 30 ans wana. Merci Acha Movoto. Stema Njembo, gardien du temple, lelo tomoni makambo toka na mboka bino ba résistant to bi okokona ba kokona ba lobité. Mais toi na situation eza na RDC tomoni que mboka ekomi ko avancer parce que Félix asali ba accord na Kagame, asali ba accord po banzela et comme Ouganda na RDC donc c'est que mboka makambo ekomi ko tambo mais bino ba résistant bozolo bani na nyoso ezoleka. Ben toyebi que il est déjà dans les mensonges. Tout le côté ça la fui à le côté biso to lia raté Ezekila. Donc quand on est dans le bara na devise dans la bragé et les mensonges. J'ignore les hypocrites et je déteste les arrogants. Donc Maramuto Abakor on a déjà et où tu déjà dans le kuta et où botambouma bien té. Donc toi on a biso na sengoté. Tout ça biso tout normalement il fallait te voir kuta na bana mboka le 17 juillet. Na nenga combat fédéré mais toi ni là ensuite il y a liwa ya maman na biso ya ndeko na biso dadi nganga poati. Donc makambo oyo ba accord tout ba signé wana soki biso toza na chemin ya révolution. Donc to picoler yango donc to revoir ba accord wana tout. Voilà ce que je pourrais dire comme réponse. En tout cas, Stema Njemoto tout no moko yo to tout na repona mokota bokoko parce que ba koko baza toujours bazolo ba pona mboka. Bino bozanyo so d'accord te au Félix azosala. Est-ce que vous avez dit que vous avez bino ba résistant vous avez d'accord na pour avancement vraiment et là ça vraiment au biso tonga ton dimai vraiment et elle a dénoncé deal oh ya ça là qu'il fallait vraiment toyer ba on ceux qui ba obligé que ni pour pouvoir wana to soupçonnera que ba tindaka bo ma papa na ye bon on est allé biso te po wana ya papa na ye. Mais biso to linga ito ba deal oyo biso to alaki na posa ya kubenga na Kabila mais Kabila sali deal naye so deal ngo ba close ezanine to ye ba rangote donc likolo na ye biso to tika na ba questionnement na mutu na biso c'était quoi le deal franchement tant que to yebi ba deal wana ba tenana ba boutissa na ngote to jamais kozala d'accord en tout po wana za le roi ko miroiter biso ko bléir biso quoi donc voilà biso ba résistant to za clair. Toyebi deal o evandisi na bokondité o etindaye ke ayamba Kagame na stade des martyrs donc sacrilège donc rondi mangote donc o tuya osana ba Rwandais pana biso c'est Kadik parce que na ali ngana zali ba premier soldat en peuple mokonzi salamaka en 2014 avant que ça la sortie officielle na zalaka déjà et puis na sali trop na bundi trop pour na kombwana ya peuple mokonzi. Naza parmi les soldats ya makasi yo batomboli kombo ya peuple mokonzi donc c'est normal azo mérité kombo wana bonjour na wanenzo balanda biso na kati ya diamant noir merci lelo toza na makambo situation mboka eza penza pasi mingi so tolobi osala analyse en général sur la situation ezoleka na RDC kokolo bani. Bon d'abord analyse na kosala comme ça na d'abord tout est par terre mboka eza kokufa. Bon, kokufa kote za mwa malam to lukela nkombo mususu te kufa ka bakunda yango tozoluka to sekusa yango na ngolu ya Fumukimbangu. Mboka za kokufa ba institution moko te za kosala mais batbala na biso ba mais excusez-moi nous voyons le Sénat, nous voyons l'Assemblée générale, nous voyons la présidente de la République, tout le monde a raboyé. Comment voyez so ba ke ben institution za kosala te. Ben excusez, ben institution ko za la wana. Mais pour moi, il faut exister, il faut na misala nango. Et là, on a une institution ya Congo eza ko sala, o ba Congolais baza ko sentir que baza na mboka oyo ba institution salaka.
okomona ke loko moko eza te. Donc lokola ba institution za ko sala eloko te ezali raison ya makasi kolobaki mboka ekufaka. Félix aye kokunda mboka aye kokunda yango parce que soko moni situation oyo alias Joseph Kabila atikaka na situation ya lelo muto to benga mupaya. Bon, o to benga mupaya te muto azali mupaya, pas ça pena mupaya. Wana nani? Kabila alias Joseph Kabila. Mupaya azali na place niveau atikeli mboka na o bozo benga entre guillemets mwana mboka ndenga azosala lelo okomona ke tanga mupaya eza malamu koleka ba indice eza ebele na kati wana ba prix ya babiloko ba transport vie ya bato okomona ke 2 ans passés tant politique na bapesa ki mboka na lelo rien à voir kende kaka na ba dépassement budgétaire. Chaque mois, il y a un dépassement budgétaire. Donc, ce qui veut dire que Félix a eu plus que Bomamboka. Félix a Bomimboka plus que les cassations. En fait, quand nous parlons du Congo, les gens pensent que nous avons Kinshasa. Nous rappelons que chaque fois, Boke na Chimbulu, na Mboka na Chimbulu, na Kasai. Omona bandeko nanga ba utaka makambu ya bengalaka na Angola na bataka mona sampu bomona comment ba souffrir autant to sokola biso to yebaka ba kasayen batu ya mbongo biso tanto okola muda uti kasay bomone un diamantaire ba diamantaire mais les réalités ba mboka ya nzala. Bref, c'est pas seulement la carte Kinshasa ya Kasai, tous les Congos ça ya kokufa. Bon, on a un bagage qui est dans le biso en tout cas, tout battre la santé na biso par notre comportement, par notre façon de consommer. Hein? Pourquoi? Parce que la santé n'a pas de prix. Si on petit c'est l'eau comme moko kingandi moko bo, il faut pas que boyango, il faut qu'on applique aux alliés bien pour la santé. La Congo na est surtout le kato bongisa. Savoir faire na biso na savoir vivre na batu to batela to bongisa to construire to restaurer relations à la malade tout le monde ngwa et d'une image faut biso pena bien pour ba question na tuna na comprendre te papi volkobi ki mamna mboka lelo tozomona ki Félix abandi ko sala ba makambo ebele mais bino ba résistant lelo to tuna tozoba te position na bino na situation ezoleka lelo na RDC zami. Et tout d'abord, combien d'années il y a des résistants, des combattants, des patriotes, des Bundeli à Congo. Par rapport à Makamo Félix Azosa na Moka na etumba auto Bundela qui au Félix Azosa là, et ça auto Bundela qui ensemble na été. Donc une fois on a des fondamentaux ya combat. Jour on a fondamentaux ya combat et ça jour to vanda to solo là na metant qui azotambola nzela moko na bisoté azokindi nzela o eza mususu azoya na ba slogan azopesa ba promesse azo réaliser te donc voilà to zalane ndeni. Mais parmi les promesses au pesa tout le monde n'a pas d'accords commerciaux na ozali asali ba accord na Paul Kagame asali pena Museveni pour na nzela ko yati na RDC. Est-ce que vous connaissez ça pour le développement RDC? Non, il va pour le développement RDC à légaliser né Moïbi à Rwanda pour jouer à matière première na biso légalement parce que va signer d'accord. Mais qu'est-ce qui nous empêche il y a biso moko ba congolais parce que toujours arabe millions zo yiba mana Congo. Est-ce que ba millions wana ba koye ko sala pe usine ya raffinerie ya orte na kati ya Congo po et les kakata na Rwanda? À légaliser les Moïbi. Il n'y a pas un cas comment bien beaucoup de matière première ya Congo et qui est na Rwanda pour raffiner en côté na kati on attend ba raffiner ba minerai monsieur na se wana to yebite donc c'est une façon de légaliser qui Moïbi ya ba richesse ya Congo na Rwanda et non. Eh bien ça la passe obi côté na kaka toujours ba introniser qui Félix pour comme président de la République. Koko ya wakoya wana il a essayé à kokaniti parce que tant besoin troniser pour Kambamboka okoko ya to banalo merci menine non frère a légalisé kaka Moïbi ya Rwanda makamnyo surtout au Paul Kagame zoloba surtout za ipena na
un chef d'État, garant de la nation. Net maréchal Mobutu comme à l'époque. Paul Kagame Golo Batego, na Congo kuna crime et salémité, génocide des athées, nous sommes dans le Kuta, prix Nobel Yamoko dans le Kuta. Et Félix Alobiata, mon côté, mon côté répondre, répéter. Mais le cas de Mobutu, ça c'est biso tozo lukato avancé. Tozo obligé to kende na makambo. Par exemple, il y a Mobutu. Mobutu a les sous-soutés. Question hein. Ah bon, c'est ça question non. Nalina loba lokola Mobutu le azate et que biso ba Congolais toza na besoin to avancer. Et le roni nezaki malamu otokai ko sala lelo na nyoso ezoleka na RDC to na ndenge Félix azotambusela mboka. Na nyoso to ezoleka le roi lelo Tobundaki. Et l'on a Félix. Aïebaki le pourquoi Tobundaki. Nous allons au pour na viol, ba massacre, pillage systématique ya ba richesse na biso na est na biso par Rwanda, Uganda, Burundi. Ba biloko na nyo surtout ba fléau wana ifalaki to kanga yango, to kata yango. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Il fallait qu'au ben kosala qu'on crée commission, il y a réconciliation, commission de vérité et réconciliation. Tout le bani ba vérité, tout se réconcilier, tout avancer. Kobenga bakulu tout le rôle ba mubake, kobenga batunye surtout. Oui, batunye surtout, bisope ba épée to bundaki, kobenga pe biso to vanda autour d'une même table. Tout le bana ba vérité, tout se réconcilier, tout tonga mboka. Mais comment on a ndeko comme une place wana makamozo sala azo sala les actes toujours à l'envers. Il y a tante, il y a peuple. Aye liboso na slogan yo na e pona lutte contre l'anticorruption. Corrupteur ya liboso ya Congo yemoko. Botunio salaire na o touchaka comme même ngai ne na va na poto botan na genaka musala ko sala na e ba na fin du mois na touchaka autant. Ya lobi ayebi salaire na été. Mais comment yo za président de la République okoki ko yeba salaire na yoti? Aujourd'hui ba Congolais lo ba zo ba to no vivara na nini na vivara na ba frais d'émission oyo tant na voyageur o ezonga kana yango mais ça ils a détournement. Parce que premier voyage, Ayak a zongi Sagimbongo. Mais pourquoi on y se deux zong sali suscité? Et ça détournement, c'est là où tous bagano IGF story IGF na bango bâti na Congo, il fallait qu'il y ait indépendant. Mais IGF, ils ont dépendre na présidence de la République. Pour Félix Aosala, on a détournement. Mbongo wana tant aux autres. Yo salaire no yebité mais c'est normal ba monsieur on a pe baïba pour bango pe baïba salaire na bango de yo pour vivre non na l'art Jacob. Corrupteur ya liboso ya mboka et d'ailleurs moyaki na slogan ya lutte contre anticorruption mais yo moko da corrupteur mbongo asombeli ba député ba jeep mbongo wana ko pesa peuple congolais maïté et ko pesa peuple congolais couranté et na nyongo wana ba kosa ba congolais même mboso toyoka ibnanga ina yo na ba congolais ba tala biso baza bazo baté quand même mboso abimisaki maloba ke non mokonzi mboka apesi cadeau na ba député mais toujours akaka ndenge zo changer aloba jamais likambu ekenda boye akoloba lelo lobi baloli na kosala boye non bana wana bazalaki na Goma baza instrumentalisé pour na makamwa ndenge babimi bazo sala akomi na Goma oh je n'étais pas informé yo chef de l'état nyo surtout aux alaka informé te moza chef de l'état nanini mais bino siko aoli ke bo sangana na moni bino bo sali côté na bino mususu neti ba Congo nazo comprendre était fédéralisme peuple congolais lingiango te est-ce que yo zape na katito ozate eza makambu ya ba Congo te baluba te bangala te flambeau sacré hein oza loboko ya mvuluzu kimbangu mais ba bombela biso ya drapeau Mobutu na lobi hein ngana botami na tango Mobutu yo pas botami na tango Mobutu eza drapeau Mobutu te zagi drapeau ya Zaïre pour Mobutu za na drapeau te eza drapeau ya Zaïre ya Zaïre donc loboko weza na kati ba bombela biso vérité zaki ezali loboko ya kimbangu asimbaki Congo neni kombo eza kombo mais bachango flambeau sacré on comprend mais fédéralisme yo lobi batu bazobo ya fédéralisme surtout le bito kotango ezana ba makambo ebele ba tege c'est trop technique tokoyi ko lobelango boete kande to telemino na banda ko expliquer fédéralisme unitarisme ezali fédéralisme donc mais c'est trop technique na ko tapena na mozindo na ngote mais et rozala pe malamu un jour parce que c'est tout un héritage oh batu bazoye baté na conférence nationale souveraine décision o ezwa maka ya suka ezalaka ki
Zaïre il fallait qu'il y ait un fédéralisme, mais fédéralisme et unitarisme. Il y a un habit non na lingi ko kota na ba détail pas c'est trop technique. Mais ko sangana na bande ko nyoso tu ba Congo bangala baluba banini na to monate parce que muluba botina mu Congo botina mungala mutanda botina boy. Ezo bank ça va nani et puis bato bazo boya fédéralisme o ezali héritage. Ya ba kulutu na biso lokwa ba lio songo amba ba papa nani Kibasa Maliba ba Mbwankem ba kulutu ebele parce que conférence nationale ezaki likanisi ya mutu moko te conférence nationale souveraine ezalaki likanisi ya batu nyon surtout ba utaki na fin fond ya etandi nyon surtout ya Zaïre à l'époque ne baka kovanda na conférence nationale et likanisi ya suka bazwa ke ezalaka tokeni na fédéralisme ya unitarisme parce qu'il y a plusieurs sortes ya fédéralisme. Mais bateau babo ya rappel fédéralisme wana. Et ça bateau balingara toujours bayiba. Parce que lelo na Congo yeb sanga région ni na Congo ta pauvre. Région morote na Congo ta pauvre. Ba région nyo surtout na kati ya Congo na richesse nango. Donc ce qui toke na fédéralisme chaque région est kozala autonomie nango mais tokozala na unitarisme moko ya nini fédéralisme et unitarisme parce que tozana gouvernement central. Dans un gouvernement central, gouvernement européen a dirigé l'armée, la police, mais chaque région s'est développée dans la richesse. C'est dans ce sens que on a vu que le fédéralisme est trop parce que c'est trop technique, les plus importants. Et dans nous kosangana ya ba combattants, ya ba congolais surtout, ba résistants, ba combattants, kosangana na bisone yango na mutu kopesa force parce que toke na ba ordre dispersé et ça va affaiblir le combat. Il y a un moment faut tout sangana et beaucoup tani normalement fallait tout kutana les 17 juillet oyo. Toi ni là parce que ne konabiso zoro a aussi ko perdre maman nae. Donc du coup to lobby to mekapé ko annuler parce que le col a tozali et longo na bande konyo surtout pas si oyo une de konabiso toza ko partager au JP biso yango to bi que non. To annuler date à les 17, to projeter à une date ultérieure, mais ça peut être les 24 et il y a Papi Volcan en tout cas Toyoki Penami Torozoatan et Belé. Torozoatan, oui, on a pu remercier yo, mais n'enga to vandi boye, to za sima ya politicien moroté. To zali biso moko. Biso peut to ça la politique. Mais ba politicien na biso oya kolingaya akoya tokosolola na ye soki kotambola tokosigner protocole d'accord to bandeni tokotambola parce que toujours bande comme ça nga nazali mutu ya boete mais awa na flambeau sacré soko za mutu ya mutu songolo paka et non le bezaka merci na bande ko nyonso balanda ki biso o ba soutenir ki biso o bazaki na biso ensemble na situation to nango qui est douloureuse mais o il faut to zango rara na bolingwa bankolo ya bankulu ya banzamba bakoko. Et on a envoyé ça de près ou de loin. On a contribué à qui a benga na téléphone, à ça qui commentaire, à tout na qui sangwe pas bandeko. Merci mingi matondo. Botiga ete nzamba bakoko mawe ja vidi mukulu akongo mongali kalunga onya songo nya muzinda azana bino na mabota na bino abenisa bino lisusu fois 100 si na 20e génération onyo sobona na bosengi eko kisama. Merci mingi Gisèle Lumba Diamant Noir. Merci na panza sangwa Congo edino bilengi. Merci à toi. Kolala malemba kolina na ya Diamant Gisèle Lumba kolina na ya Diamant Gisèle Lumba kolina na ya Diamant Gisèle Lumba nana lobe yo mona